papa batelemi bamama tofanda te bebebe kwa Shaba Kasongo Shakira Beton Irene Masiandoki Satiro ilatakanya yange katana na bituma bazuwa yo bundisanga ya 5 ans jamna bamana modele tina pamya ibe Masiandoki ena koma kubanga o kwanya amange wa mokosa kilima boma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa akusana kwanza muna wa mamange wa yogurt oyo ezosunga bato ebele mama Rosette Bikulu ayebi biso sango ya yogurt oyo ezosunga bandeko mingi oyo basalaka sport yogurt esalami na ba graine ya ba fruit nyonso toliaka na mokili ndenge tolobaka mikokoli lokola mokokoli ya manga ya voka bambumu ezalaka na mondenge bakaka bamikokoli ya bafruit nde basali mélange ya yogurt oyo ezosunga bandeko oza na cancer ozoleka na traitement na oyo ya chimiothérapie liaka yogurt oyo ezosunga po ezosokola makila oza na problème ya foie ya barein olingi obongisa makila liaka mingi yogurt oyo soki olie etika ndambo soki mpo oza na problème ya po bana oyo bamitungisaka problème ya po bambume ezobima na nzoto ndeko nanga okoki mpe opakola yango bandeko na biso basalaka sport olingi ovimbisa nzoto obongisa makila na yo bandeko ya sport boliaka yogurt oyo mpona kozwa yango nimero ya telefone yango wana ya mama Rosette benga sala commande ya yogurt na yo partout ozali ekoya nango na poste yogurt oyo ndeko nanga meka potatola mama Rosette umela balobi benga na nimero wana ekosala bien makasi yogurt. Bonsoir na bamurezi nyonso bamesana kolanda Iran na Masiandoki TV o mama bino la kabino kaka ba histoire vrai po esala bino ba vrai makasi na banda kuna bino partout bozali ndenge na lobaka nzamba lola apambola bino po na patience na fidélité na confiance ndenge bozelaka masolo ya Iran na Masiandoki esala ka vraiment bien makasi yango toyebisaka bandeko nyonso bazolanda biso partout ba o nanu ba s'abonner na site yote bo s'abonner au site ya mama bino ba o déjà bo s'abonner bo partageaka esalaka vraiment bien makasi ba mureze na ebisaka bino biso selaka proverbe 19:20 po sunga yo nanga na suite ya vie tobetaka masolo ya solo awa tobetaka aubergine te la na lombango na profiter na pesa sponsor officiel babizu balobi beti la patronne mwasa leki mibali na mbongo ya Dorte Achille kapesa ndenge na lobaka respect na mama 22 mwasa ya mebla 22 ndaku na verchurch ezalaka yo beti la patronne tobosani te kopesa babizu na meta la brésilienne na kati ya Birmingham ya vie nanga Jansi Bolanga balobi boumela ndenge kaka na kendaka na bino na Beatrice Lokilo ya Monsieur Fils Lokilo na kati ya Londres bana Londres couple tokos tokendaka na bino kaka bongo tobosani te kopesa merci na code mboka ya Willy Moucheni code mondial papa social ya Willy Moucheni code mboka merci beaucoup na bandeko nyonso oyo bolandaka biso obo soutenaka mama Irene tobosani te porte parole na biso Anastasie Vita tosepelaka kobenga ye mingi Tazi Vita imana ya papa Trésor Chou ndenge ya Simondo ya papa Kokodia Nzombo abengaka esalaka biso bien ya Simondo ya papa Kokodia Nzombo na kati ya Irlande Yes, Simon, ça va. Maman Bibi chez moi Nzambi et uno en direct de 00 MBBC de moi-même Bibi chez moi Nzambi et uno na bosanité vient nga Yves Djoboke garçon de luxe na katia Paris à Solara très bien. Ya Solara plus que li solo. Ba mourez maman Irene ayaka boy. Ba tu bazo benga maman Irene bazo pesa maso mera no so beta masolo te. Tant des obo nga maman Irene azali balobi eza kop nanga. Yango nazo senga na bandeko bolinga rabo sabonaka mingi na Seka Réalité TV
kuna pe makambo bien ezali seka réalité tv azande kona biso azosala mosala na ye kitoko pourquoi pas tokende kosaboye na site ya seka réalité tv ekosala vraiment bien makasi bamoure na bamoureuse bamoye bandi nazo rappele moto olingi osala feti na olingi feti ezala kitoko bato balia bien service traiteur eza na kati ya Londres ya Tisha Blessing Ren mère loboko akendaka partout pib elekaka epai ya mama Irene oza partout na France na Belgique na Allemagne na Italie olingi osalisa feti olingi service traiteur auta Londres na prix ya bien benga biso za contact na Tisha Blessing mère loboko publicité elekaka epai ya mama Irene na Masiandoki nazo rappele bino kaka balobi moi yango obongisa teinture Gracelet cosmétique aza wana pona bino totikala kaka na ye na communauté nayebisaka bino bato nyonso basalaka bapibisite mafuta bapakolaka ngo te mais mama Cornelia Gracelet cosmétique apakolaka mafuta na ye nanga moko kobali na ye topakolaka mafuta wana asali réduction ya 5%. Profito somba bagam eza kunebele. Te métis ezali, caramel ezali, longola batache ezali, kimisa luvamba nukuna nyoso ezali. Na prix ya bien réduction lisusu ya 5% esali biso bien. Bobenga na lombango numéro ne sepa ya mama Irene tope hoteli na logo ozomo na batia ker numéro ne yangwana. Bobo sanataza pe na boutique Rehobote kolata kitoko. Yaya ba garantie nyoso 10 ans batu bazolata epa na ezali ba garantie ya vie. Ozomo neza na ba médaille ya ba croix ya ba héros ya ba fongola balobi epana ezali me ya garantie ya vie kotika na testament ya bana balobi nyonso eza na 5% na minute oyo na ba perruque ya mikusi ya kitoko ya mideli nyonso eza epa ya mama Cornelia Lutalila mwana telesi mwasi ya tata na kati ya bundes balobi moteki monene pe masolo etelemite me ezotambola. Voilà, merci pour la patience et la fidélité. Mama Irene ayaka bobiso tobetaka masola solo tobetaka aubergine te lisona memeli bino bamoure na bamoureuse na pesaka conseil na bapapa na lobaka déjà mais apparemment bapapa bazoyoka na bango te mais to lobaka ka po ezali makambo moko ezali pasi na lobaka eloko moko bana na nzambe mibali baza na posa ya kosambela nzambe azalaka kaka nzambe ya bana basi te yango na lobaka tant eza mauvais Jésus Christ revient bientôt yabe ya Zacharie Tulomba mwasi kitoko petai mami la plus belle nzamba lola pambola parce que tozo se comprendre bongo te mama Lili Mwimba ya papa Oscar bamoure na bamoureuse lisona nobete solo moko ya pasi ba problème eza na ba famille tango papa Charles azotema ba famille bandeko nanga to budaka te to sambelaka nzamba lola akopambola biso mokili eza na ba réalité ebele lisona zobeta nazopesa conseil na ba papa azape capable ya kosambela pona mwasi na ye parce que na sena tango ekoma lokola ke mwasi nde fois sambelaka kaka pona libala mwasi ka po sambelaka pona famille mwasi po sambelaka pona mobali non ndeko na biso ya mobali azana problème ezali sérieux ndeko mobali azana Suisse mama Irene azana problème eza vraiment sérieux mama Irene na balaki mwasi na Congo na peseli mwana mwasi wana mbongo na bundi voyage na epo aya poto mama Irene na souffrir mwana mwasi aye poto na minute o mwana mwasi akomelaki aza na Maroc bandeko ya Maroc eza na masolo ebele yango nazo rappeler bandeko nyonso oyo boyedaki bana biso mibale oyo aza na problème misu na problème ya mutema bana wana ya misu azoleka déjà na opération mais mbongo na bango ezokoka te na profiter na ebisa bandeko oyo bakotutama babenga bana na numéro na bango boza nango oya muti azo souffrir na pasi ya mutema ya muko na pasi ya misu bosunga bana na nzamba lola akopambola bino na rappeler bino kaka mais lisoto zobeta bandeko nanga Maroc eza na ba problème bandeko na biso ya basi bazo ya Maroc na ya mibali bakutana ba problème ezali sérieux ndeko na Suisse akotisaki mwasi Maroc po mwasi aya poto aya libana poto mama Irene mwana mwasi na Maroc aumeliti mama Irene kokoma mwana mwasi akomaki na Maroc mama Irene esika zai kovanda selo explication na bango balobi awutaki kosokola kobima na douche agangi makasi mwana mwasi asala crise ya AVC na Maroc mwana mwasi atengami munoko atengami na loboko na makolo bamoure na bamourezi ndeko mobali aza na Suisse ote ko bala mwana mwasi na Congo na famille na ye mama Irene photo bondela ka mingi toza na posa kobondela pona basi o tozokende kolinga pe biso pe toza obligé ya kobondela pona mibali o tozolinga na vie yaya ba famille tozokota toyebi yango malamu te
bamure na bamurezi mwana mobali bandeko bavande babengi babi papa mwasi no asali AVC. Mama Irene na oso na mwasi maloba ezoyoka bien te na tinda mbongo kati ya $50 na Maroc. Mais ndenge bazopeselanga nouvelle eza kaka pasi esengaki fo nakende na keko koma sur place. Mama Irene nakuti mwana mwasi wana nazoyeba te nasala na mwana batu nini na bala ye na mbongo. Mama Irene mwana mwasi agumbami akomi mukuse, munoko etengami, loboko etengami. Mama Irene problème nini na yeko apprendre na Congo baza na ba problème na famille na bango. Mama Irene famille na keko kota kindoki ya makasi bango pa na bango libala ezalaka bitumba. Mama Irene ndenge na bali mwana wana bakomba moko nazolekisa ondima te. Mama Irene toyokaka maloba mikolo tangu na tindaki ba parents bakende kotala famille ya mwana mwasi oyo mama leki nanga azalaki d'accord te. Abi mwana mwasi wana azokota nga te na famille na ye. Mama Irene bolingo emema kinga mibali mingi na poto bazokende Kinshasa bazozwa basi bazotuna nzambe te ba conséquence yango oyo. Mama Irene na minute nazoyeba te na sala nini na yeko beta miliso na réseau sociaux bopesa nga conseil eta ya mwana mwasi wana poto ayab libala. Mama Irene akokoka lisusu libala te. Mama Irene nayebi te fo ezala nzamba sale grâce eta komi nango. Mama Irene akomi na eta moko eza critique nazoyeba te nazongise na Congo na tike na Maroc na bende na poto aza na 32 ans. Mama Irene famille na bango kindoki na tie makolo esika batiaka te ba témoignage na bango kaka ya mabe. Mama Irene bopesanga conseil na sololi na basali na nzambe makambo ezobima kuna. Mama Irene bandeko ya tata na bango moto bazosala bango boye ye asali AVC, grand frère na Congo asala AVC bakufaka. Mama Irene pamba na yeba kite famille nazoke kokota bitumba eza ya makasi boye yango yebisa bandeko mibali tant toke ko s'engager pa ya basi to tunaka volonté nzambe. Mama Irene mama leki nanga zalaki contre mais bolingo emema kinga na loyenge. Mama Irene na yeko senga conseil na sala ni na mwana mwasi oyo na eta komi nango. Mama Irene na yebite na loba ndenge ni ata na viango amata kwa ya koto. Mama Irene banda yekuna kutu nazoyeba te na osala ndenge nini pona kobimisa na Maroc ezosenga ba complication ekomaki akende nzela mai. Mama Irene ebite avesange uti mwana batu wapi. Mama Irene na uti kotala mwana mwasi wana nzambe karaksimba mwana mwasi. Mama Irene bengi ba famille na ye yoka maloba ya ndeko na ye mwana papa na bango ye kutu nanya komi na destination te si babeti en tout cas famille oyo bako changer te wana grande sœur na ye mwana papa na ye abikaka na Maroc nani kuta komi eskaso kende libala ngote si bakombe bandi pona bango bamonika ke mama na bango akobonga famille bani kotika biso te. Mama Irene yoka langage ndeko na ye. Mama Irene nazobondela me na uti kotala mwana mwasi. Mama Irene nakokite nazosenga na grand frère na nga sala effort bazongisa ye na Kinshasa bamisusu bayebisinga te yakane na poto ya koza traitement. Irene na poto koya ndenge nini botunela nga conseil est-ce eza na mutu deja bengisa mwasi akutama na kaya boye na Maroc asalaka ndenge ni ponga pe na sala. Mama Irene mayelela ngai esuki yango na ye kobeta lisolo na réseaux sociaux mutu aza na mayela kopesa nga na eta na ye soki nasani apesa kaka pona lembi. Mama Irene naza abandonné même na famille na ye bami yebi bango moko esika maladi na bango euti ya AVC. Mama Irene beta lisolo bandeko bakolanda o baza na Maroc o baza partout o baza na idée mwana mwasi asali AVC munoko etengami loboko egumbami selon mobali ndenga la singa ba photo mwasi akomi lokola mwana mukie akomi lokola kizengi mwasi akomi lokola na malformation même nga mona tunyenga bi papa azalaki botabi mama zelo mona photo ntango tozalaki nga na ye na Kinshasa atini photo baza bango mibale to banga nzambe nzoto eza na buzoba ndeko nanga nzoto tout est vanité na photo mwana mwasi azalaki mwa teint clair zo mona ndo simba mafuta na ye mwana mwasi azalaki kitoko mwa maquillage na ye bien na tango abeli mwa pakola mafuta ezate ndeko nanga komi mwindu soki bayebisi oyo ye okondima te ya nzoto eza na buzoba banani bazosala be famille ya tata na bango libala pona bango ezali eloko ya pasi yango yo mobali tango esengage na famille moko boye yeba kobondela
tuna volonté ya nzambe mwana mobala azoloba famille na ye bazali koloba ke baza d'accord na famille wana te mais azalaki aveugle na bolingo tala na minute asili maele aye kotuna conseil na réseaux sociaux na Irene Masiendo TV yo mutolandi nga ndeko mwasi aza na Maroc eta na ye ezali critique asala AVC banda asali AVC ti sikoto okende 3 mois azana eta moko eza vraiment critique azosoba traitement na Maroc mais mobala lobi pona koya libala na eta wana azomona importance na ngoti po auti kotala ye mama Irene na omona nde na obandela te azobima basoyi akomi lokola kizengi makambo azoloba ezoyokana te mamela lokolo ezosala te loboko ezosala te munoko etengami bazopesa biloko ya kolia so okoti koto ebimi koto oyo fo kolesa ye baningani bazalaki nde bazosipote mama Irene na uti kuna na Maroc nakoki te natuni nzambe nasali yo nini nabali mwana mwasi yo na mbongo nalingi naloba na papa bosana te abali mwana mwasi na mbongo ntango Bible elobi pour les meilleurs et pour les pires nasuki kaka wana yo mutu ozolandanga komante papa nga napesi yo conseil te opesi nga lisolo eza mokuse nga nalobi kaka obalaki ye na mbongo oui famille eza na kindoki mais balobi na biso ntango tobalanaka ezalaka pour les meilleurs et pour les purs bamure na bamurezi nzambe alopambola bino maloba eza na mboka na bino bopesa papa na biso conseil aye kosenga conseil na Irene Masiendo TV bopesa ye conseil nga nasali kaka mosala na nga ndeko mwasi aza na Maroc ndeko mobali asili maele nzambe apambola bino ndenge bopartageaka masolo mama Irene ndenge bopesaka bacommentaire ndenge bopesaka baconseil nzambe alola asala bino bolamu lisolo eza mokuse ezali clair ndeko mobali aza na Suisse spesa commentaire soki olingo sunga ye ndenge na kosala po déplacer mwana po mayira neta na ye même na avion na omona nde na obanda te ezalaki ye na nzela ya mai aokoka pete mama Irene nazoyeba te nasala nini bokomante video bolike video bopartage nzambe alola apambola bino soki mwana moto azongi te tokutani lobi yo moto ozolandanga kohésite te oza na témoignage oza na lisolo oza na publicité olingi mama Irene Masiendo abeta lisolo to témoignage nozobanga kobimisa yango to asalela o publicité basouhaite ope ba bon anniversaire joyeux anniversaire eyokana na mokili balobi benga mama Irene Masiendo na numéro ozomona oyo eza cop nanga identité ya bundesi mwasi apela ye moko sa mombonda ndenge na yebisaka bino ebeteli Promax oh mama bino mwasi atika masolo na défaut tozosela ba commentaire kole sumasi ya bomba bino tokutani mbala sima bisous bye. Oh, Elbi. Ya fai. Neni. Ah, moi mke ya nazo luka bata agence oyo. Ezo bima na GPS. Parce que bangola lokuté leki, o biloko ekita na Kinshasa, après ki Angola. Ba miyibi. Ya solo wana ya lobana. Angola Express ezaka na simawo. Et puis Antonio Miala mona mbala tellement alika conteneur na biloko na mulai. Mais manga ke na so Antonio Miala. Matako ya to ke ya Angola Express ya ngoli. Ya ngoli ba changer. Et c'est quoi Angola? Luanda siko déjà. Espera, tô vindo buscar. Vamos ver aqui na ndako, bem na ndako, vai com sua. Ah bon? Oui. Vai, Chaga Badulero. Bonjour, la brigne. Ah. Aujourd'hui, naza kukenda sikoyo. Antonio Miala, obrigado. Na obrigado kakako. Batu tu ya Angola. Kila mabora osha yenda. Na partout dans sa ligne. Ah oui, hein? Agence Yangoyo, Angola Express. Batindilinga kodi ujipa ya mwana nangala brin na France. Banya poto boluga te tukanisa agi bagence isili biso na Luanda. Otie biloko na yo uzwangu pete. Nazi biloko na nga nyonso yangoyo. Batelenga biloko na ngai na 21 jours kana zu yango 21 jours biloko ekoni 21 jours mwana na ngala brina tiaki biloko tiaka kodi bongele meso mwene na sepeli na kei na bango e nazu biloko na ngai ndenge batiaki yango sans problème. Gostei muito de estar nessa agência Angola Business Express. Recebi as minhas encomendas sem nenhuma anomalia. Isso na rua Jota, na Palanca. Kolubaluba bakuwambula ngangu paya mabayu katu kambai. Antonio Miala, obrigado. De nada.